Papa Mopasso là, bonjour. Namoni batinde nga ba capture ebele pa bateau dans zone silango peyo. Il y a publication sali sur émission na saki lobina hérité. Premièrement nga na tout cas aux aba camarades. Tous ala pe projeté. Na bika jour mususu lo bana mimayo. Na boya ko ko mimo na mutu kalanga. Même so bosani nga na rappeler yo. Na Kinshasa tous ala ba camarades. Tous ala pe projeté. En tout cas, c'est que je sache. Lubana Bosana. Publication Saliwana. En tout cas, tu m'as rabaissé. Ou, aux autres rabaissé. Une chose où on permettre de na yonde mozawana. Pour naibike, naza camarade na yote, na âge, naza pe camarade na ote na musala. Donc, nandimite yo oza mukolo nanga. Na tuti to longa na mukolo na yo. Moi respect, moi élégance. Hein? Le quoi tous dans domaine moko izala comme camarade de profession. Na mona bablo no ya mosala wana na internet. Ça me concerne pas. Nga Virginie naza na ba émission ya ba référence ebeli popol. Naza na ba émission référence ebeli. Na tourna bémission na ba leader tout ya Congo et na ba chaîne tout na sala soko ki ba banote ke Virginie aza idiote to Virginie azwaka émission moko na tremplin makasi après rabisamo so na bina zonga no na RTGA permettre nga popol yo na RTGA utkalo za jamais meilleur émission ya dimanche tant bandeko yo ndeko za osala mwa za raté ozo émission wana. Quand émission les aranines, à l'époque de RTG, Zara meilleure chaîne, n'a pas condition penza tout, mais émission non ça na monine. Nga na voyager na équipe pour vous travailler dans le dimanche. Baza ko critiquer toi tu ne fus pas meilleur présentateur d'émission à musique na RTGA. Comment yo mutulo kwa yo salanga reproche to okomilo mo okomiwana. Papa, tout c'est respecté. En tout cas, tout c'est respecté. Naza moninga na yote, naza camarade na yote. Et puis pour Paul soto bito zonga penza na logique. To zongi na corporation pour Paul au présenter une mission et à référence au yosa na Kinshasa. Pour Paul zone émission te. Jamais au tkala ko battre record na makamba be mission na makamba TV. Oui. Les lo YouTube ezo facilité bino. Sala no bablo no sala na YouTube wana. Nga tala be mission na sala wana le roi pasteur. Tu as fait une émission avec Fali dernièrement. Il y a une émission, ils avaient des journalistes adeptes devant père spirituel. Tu étais nul dans cette émission, mais ça ne me concerne pas. Et puis on a critiqué en public parce que corporation n'a pas sengi bongoté. Yo comme un bloc on était papa le sogi papa le sogi papa. Comme un bloc on était ils ambasuka. Ils allaient na kebisio hein papa. Ils allaient vraiment balasuka. Ngano tout cas aux aba camarades tout solo la raté et l'eau roté l'un de ces 4 matins et puis il faut être vraiment moté mamabé pour loba makambo komi. Héritier c'est un artiste. Moi j'ai défendu Nati dans la 5e émission moko ba critique Fali je l'ai dit to yambaka ba invité 2 fois okomona ke invité na yo azoki na angle moko ozape na ba arme soko présenter et osala bien te devant public et tu gardes ton calme. Na sopi pétrole, il faut na foutre à pétrole. Par là tu veux dire quoi papa? Fais gaffe. Fais gaffe. Mais ça comment on les na YouTube ou comment na moi orgueil mon comment ni bateau ba yebi na YouTube. De osa orgueil. Mais na nga na mamba TV papa. Osa meilleur té. Tu comprends? Osa l'émission il y a référence té. Mais si on comment lolendo ou comment micha yonde kwa wili musheni na bite ndekwa wili musheni ndenge nini yo cousin afali na yebi mona kauka mona soya ba solange ba betelanga na yebi ote na mona yo kaka jour mususu na memo na mutuka sonde je te connais pas popol et je te permets pas mutu lokola yo oke koma bora bongo quand to ba camarade te ma papa likambo émission na ngai et ngane héritier de to sa émission oyebi likambo moko te réalité moko te et tu présentes ça pour bimisanga nul. Papa, je ne te permets pas. Ozana émission mon côté yo sala na mokilo yo. Il équipe émission na sala ba émission à ba référence. Nazana ba émission ebele popol.
ebele. Et puis nga na rabesaka audimat ya émission mon côté nazala na canal kin ezaki chaîne boyebi ba condition toza ko travailler mais mon émission zikisa bango ezaki référence ya chaîne nanga. Et puis émission tunga na simbari ko ma référence ya chaîne na tangi na kenda global télévision na salam tourbillon yekizara OK to na longwa bato ba yesi malanga ezara kokoso canal kin nazo sala na ote ko sala kuna nazaki ko sala kuna et ton na longwe. Voilà, naza siko na antenne la Kenakin 24. Na sala ba émission ya bien. Na yé antenne, je fais bien mes émissions papa. Très bien d'ailleurs. Donc naza la émission ma référence. Na permettre yo sous-estimer ngate parce que toi tu ne fais pas meilleur na RTGA. So ibatanga baba otanga ba Yves Abdallah ba otanga yote. Vous comprenez? Ba otanga ba Kevin Kaswa yo ba otanga yote. Mais nga so na canal kin ba chaîne tout na leka ba olobake non, on avait une fille Virginie Amati Sara Odima ta chaîne. Alors, papa, fais gaffe, hein, tous mes camarades, tous les ratés, d'ailleurs, nous avons un numéro noté, nous avons un donc, je n'ai pas de problème avec toi, on n'a pas de problème, et en tant que collègue, on peut comme blog, on peut wana te. Bandeko mususu ba moni eloko moko wana, ba komelinga, de discuter, de présenter bango pe, makambo ebele bele et c'est passé. Parce que yo ko le kana on a place publique te. Dans l'émission notée que ça la dernièrement on a fallu présenter à mon abat. Tu étais qui devant l'artiste? Nga za complexité. Dans na yamba ba kofi na yamba ba jibe na yamba ba wera na yamba. Je n'ai jamais été idiote ou zoba. OK? Donc fais gaffe, je te dis fais gaffe et zalambala na yasuka. Nga ça l'émission ya alléluia amen tende on ça l'émission on a fallu quand fallait azo prêcher les autres amen sauf fallait alléluia aux on amen. Zong sana émission na suku sala ki papa. Ezamba suka. Don anga na kebiso penza pona camarade na ote. Yo poza moninga na ngate nga pe na moninga na ote. Donc fais gaffe. E kavuli yekuta mtu kipete kane ba binsa mbali na. Ye mobali na tuta tolo wana mbala ngazarane wana ba Henriette ba biso ba Laura to za pe wana. To sa nene. Et puis mobali yango. Ba journaliste ba za ba copine na Kofi. Ya zande mukalati ya basi ya kofia ba journaliste bati na mbali neke nozo journaliste ya boisala bo ya ye benande ezawana ko ye na vinanga akoyoka kanga na swani saite akozoka kipa kokolo ye musane ko kitsa basi ya kitoko TV jalouse ba fitu ya kitoko TV ya finga Henriette ko finga Henriette